Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour, na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo ngande kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na eko betela bino lisolo moko euti France. Ya ndeko na biso moko ya mwasi na otanga kombo na ete. Abengisaki bana na ye mibale et puis aeko se décider azongisi moko na Congo. Mama Bijou d'or kande na lobaka nga na za Bijou d'or. Na beta masolo ezala chaque vendredi na 20h30 mingi chaque vendredi na 20h30. Mama Bijou asala ba publicité ndeko ozo talanga soza na besoin Mama Bijou asala la publicité contacter nga na numéro na ngai ko bima na suka na ko sala la publicité eloko na yo. Mama Bijou d'or na sala émission ba Amser so luka no libala contacter Mama Bijou na numéro na nga. Sala vidéo tindelanga tante chance na vidéo suivi na sala émission ba Amser oluka Amser na place azali na sala la promotion ya biloko batu na sala la promotion ya ba star. Mama Bijou d'or na tia ba théâtre na tia ba gag na sala makabebe na tia ba information chaîne nga pendeza le loko mo te tiki to tia tout Mama Bijou d'or lambaka na sala ba recette ya batu mwindu ba recette ya ba mindele na ndeko ozo talanga tam sezamba na liboso. Naza ko invité au s'abonner na vidéo suivi aux ala jamais ici Mama Bijou d'or naza besoin ba 1+ na bino. Donc soko s'abonner kotika boete fina croche na notification po biloko tout na banda kotia comme la kaona facilité nyonso. Donc partage na yo et ça la Mama Bijou d'or bien partager vidéo o peut pesa ndeko na maele. Commentaire na yo et ça la Mama Bijou d'or bien tam so vivant likamba bongo kotika vidéo boete tia commentaire j'aime na yo ndeko sala ke musala Mama Bijou d'or etambola ekoma musala Mama Bijou d'or ekende liboso. Merci beaucoup na babonné la ngande bo pesanga confiance nde bo s'abonner na Bidor TV. Merci na ba obo benga nga tam su pona ko encourager nga. Merci beaucoup na bino ba obo pesi biso confiance ozo kende na maison du passage na biso eza na Matonge. Merci na bandeko nyonso tout obo supportaka musala ya Mama Bijou. Biso na biso lelo ezali ndeko na biso ya mwasi avandi na mboka ya France. Abengisaki bana na ye mibale na Afrique ye ndenge zala kaka mama ye liboso atiki bana na ye mibale na mboka ya Congo. Bana batika lepa ya mama na ye do bana batika lepa ya koko na bango. Ndeko aye poto koyende kwa ye poto esali ke abengisi bana na ye mibale moko ya mwasi na moko ya mobali azaki ya liboso ya mwasi azaki mwana mibale abengisi bana na ye oya mwasi tozobeta lisolo na kombo ya Jenny abengisi na age ya 9 ans. Mama Bijou ponga na beta lisolo oyo na kutani nango na ba YouTube soki 3 fois 4 fois nazokuta ka ba video ya interview ya mwana na biso na kombo ya Jenny azo sala interview azo solo la ndenge mama na ye amonisa ye pasi ndenge mama na ye a maltraita ye ndenge mama na ye a refoulé ye na Congo nga lobi non pourquoi pas nga la kozwa ba image oyo te mais na ko beta lisolo nazo beta lisolo ya Jenny na mama na ye mais naza ko beta lisolo pona ko pesa bandeko na nga ya basi conseil pona ko pesa bandeko na nga ya mibali conseil pona ko pesa ba oyo basi basala bongo conseil pona ko pesa pe ba oyo baza na idée ya kosala ndenge ndeko na biso ya mwasi avandi na France ko pesa bango conseil. Ndeko na biso ya mwasi na mboka ya France abengisi bana na ye mibale oya mwasi na kombo ya Jenny azo sala interview lelo aza na Congo aza na Bibwa azo yebisa ndenge abandaki ko vivre tango yaki na France ndenge mama na ye abengisaki tina ndenge mama na ye a refoulé ye. Mwana biso na kombo ya Jenny alobi mama na bango tango abengisaki mama na bango abandaki ko maltraiter ye makasi. Mama na bango abandaki ko beta ye abuka ye timinu e ko sala ke mwana alobi na classe. Et que ça la ke na classe balobi ke il faut non il faut to yebisa ba c'est ça social likambo parce que comme grave ba e ko yebisa donc ba c'est ça social obiso ba bengi bo ba yunge amt ba yebisi bango yunge amt yo ki bongo elobi non malamu tozwa mwana oyo
mwana o bazwi babotoli mama wana mwana ki na famille na âge ya 9 ans ti na âge ya 12 ans mwana na azaki na donc bana na yepi kotanga classe na malamu mwana na ki na famille et ko sala ke na ba tribunal so babengisi mama na samba mama na azoya mama na komi koloba ka reconnaître faute na ye il faut azwa mwana na ye parce que asala lisusu bongo te éviter loko ni bande ko sala ye il faut azwa mwana na ye babindele bavandi balobi no bayebisi Jenny balobi no en tout cas mwana mwasi abonga pembeni ya mama na ye ya mama na ye ndenge mama na wa reconnaître ba faute na ye asala lisusu mabete zonga pembeni ya mama na yo parce que alobi ozonga mwana na azaki na ba doute mais tellement lokola mama na ye azaki na choix te azongi pa ya mama na ye mama na ye ayaki kosala ki mikolo wana azaki mwa bien na Jenny ti mama wana ayaki kosala lettre alobi pesa na école na bino tozokende vacances na Congo Brazzaville tozokende nga na yo na yaya na yo Jenny akei apesi lettre wana na école pe moni nango normal bazokende na bango vacances et kosala ke jour babongisi pe ba valise na bango tout bazokende voyage mama wana akomaki kosala mwa semblant kozala bien na Jenny et kosala jour à voyage bakende bango misatu mama wana koyebisa mwana ya mobali ote yo tikala passeport na yo esali soki ndenge nini yo tikala na ona ndako nga na kina aka na Jenny biso bibale Jenny nga mona ki mwa louche ndenge nini nga mama linga nga te me mama poninga na kinde me ye oya mobali atikala et comme to ba koma kina aéroport Jenny amoni ke mama na bango amoni mama bango abimisi ba billet amoni kaka ba billet 2 billets ya aller billet moko ya retour atuni mama na ndenge nini toza de me billet moko ya retour mama alobi te eza na kati ya saki mama wana azwi akotisika ba billet wana na kati ya saki Jenny na pas akina ba idée ya mabete parce que bazo kende Congo Brazzaville ayebika mama na ye asasenga ba pardon et puis aza mama na ye kosala ye mabete bakomi na Congo Brazzaville balali jour moko Jenny na tongo na butu wana kutatuni mama na ye lobaki ke toya na flat ndeli tokiti pa ya bato po bakitaki pa ya mutu alobi te yo vanda ka talanga na zo sala makambo nga kutu na ba 6 heures il faut to déplacer to longwa awa na ba 6 heures pe balamuki bakangi lisusu biloko la bango il faut bakende Jenny a comprendre te place bakei place moko ya mai amoni ba bateau ba masuwa so na le bino ba masuwa c'est-à-dire ba masuwa oyo po batira ba nzete bo amoni ba masuwa mwana na lobi tozo mama ya Jenny epsi Jenny tozo mata mwana nga comprendre ki tozo kende wapi bona ba mai bwabi te yo talarara tozo kende sko place to kende kovanda babandi kokende na ba masuwa wana voiture mo muteki kotika bango voiture oyo kei nango babandi kokende na ba masuwa wana mwana nga bwaka misu bamoni drapeau ya Congo Kinshasa alobi tozo kende de Congo Kinshasa alobi na ye ngam tunazo mema yo talaka place nga nazo mema yo bakatisi pe bakomi na Congo na biso ya Kinshasa bazwi même pas oleba matata na bakano monteur bamati na bakano monteur te bamati penza na ba donc masuwa na biso ezaka boywane oyo ezaka na bamboka wana na Congo pe ya biso pe kuna ezali mais mingi bato bakendeke na bacascade je sais pas tellement lokola ya monaki ki fallait bakende ka na cascade na batongo wana yango bazwaki basuwa wana ekatisi bango ti na Congo Kinshasa voiture mo pe zui bango baki kokende bakomisi bango soki na bon marché mwana nga lobi place yango ezaki bon marché bakomi na nganda moko boye soki na ba vers 14h kokoma bakomi bakitisi pe biloko na bango nyonso bavandi soki mo 10 minutes mama ala tuni mwana na yo komela eloko mwana na bina komela te mwana nga kobe komona oka 6 pe abina omela eloko te ayebisi alobi bon zelanga nanu nga na koti na ba valise na nga na voiture pongo nazo ya kozwa yo na ya kozwa yo pe na ba valise na yo okoti na ba voiture sikoto kende place to kende kovanda mwana na monika ka mwana ya âge ya 12 ans apwa ba mama na ye oui bande kolanga mwana ana bavandi kaka ata bavandi na terrasse mama ana ayebisi mwana ana lobi te zelanga la koti na ba valise na nga na voiture yo zelanga awa comme ça nazo zonga na ya kozwa yo poko tisa biloko na yo na voiture mwana na mona kiango suspect mais mwana 12 ans azaki ne loka oloba te avandi kaka mama ana kei kokota ba valise kende mutu mama ana kei mutako mwana na depuis 14h Jenny wana depuis 14h mwana wana avandi kaka na terrasse ti mwana moni ba 18h
atika ki d'abord na tonton moko be bavandi mokete tonton wana lobi zelanga nazo ke ko se soulager tonton wana telemi tonton wana pe akei mwana na tikali ye moko mwana na tanga vandi boye zelaka mutu zelaka mama wana mama na zozonga te mwana na tuni bato bande koteka mama na biso azalaki ya mama wana ke biso pe toyebi te to mona ndu bovandi ya bango bakei batiki yo biso pe toyebi te mwana na bandi ko benda ba valise na bandi ko tambola mo pembeni bomoni mama moko azo tuna ka mama na ndenga azalaki bomoni mama moko alataki boye bomoni ete babito moni ete mwana nga komi kolela ndenge ezalaka na mboka bato ya mawa bazalaka na bango kaka komona tata moko abandi kotuni bakesio abi ozolela nini mwana na babagage boye male jeni wana pa komi kobetela tata na masolo ndenge penza mama wana bengisa bango depuis nani jeni wana abeti lisolo depuis azalaki na age 9 ans ndenge mama na ye abengisaki ye ndenge mama bango abande konyokola ye ndenge mama bango amemi siko tata yango alobi ozomona teke mama yango ya yo aye kosundola yo awa siko tala butu ezokoma musi ebutu ekomi musika nga pe navandaka awa te navandaka musika me nakoki kotika yo boye te nga pe naza na bana basi nga nazokende na yo papa wana akei na ye papa yango sikoyo akei na ye papa yango avandaka na bibwa jeni wana amoni pasi na bibwa jeni wana azobeta lisolo ntango azalaki barefulaki azalaki na 12 ans lelo tozoloba jeni wana akomi na 17 ans jeni wana ateki nyonso jeni wana ateki bamai jeni wana asali misala ya bisala sala asali akotiti kosala na bandako neti mosala ya kiboyi jour musaki kosala musala ya kiboyi ka ndenge ezalaka papa moko atuni alobi mwana olobaka français kitoko histoire na wana yoki yango epai ya bato me nalingi yo moko betela ngai jeni wana bandi kobetela tata wana ngai nakendeki na poto nakendeki na France mama na ngai abengisaka nga na age ya 9 ans ntango nakomi na 12 ans mama na biso arefule ngai babilo mwa ndenge wana mama na biso aye kotika nga awa na Congo atika nga na bar tata wana moto alokotaki nga babiloko mwa ndenge wana papa wana esika bande kosala tata wana okelema babinga nazopesa o telefone na ndenge oyaka kosala mosala na ndenge okende ere moko koteka bamai na yo olukaka bambongo ya unité okokoza ata na limero ya mutu moko te na France kuna abi wi nakanga limero ya camarade nanga moko betotanga na classe moko naza nango na mutu alobi wi mekana nikoluko mikobenga na basisa social na bino mekana nikobenga batu ta mususu kokozwa chance okutana na mama na bino ta mususu mama na bino akanza okufa bosolola nanu tamusa kokoza na motema koyokela yo mawa azongisa yo na poto na sote na kei mwa mbangu papa wana oyo alokotaka ye ntango alokoti mwana wana amemaka ye na ndako na ye ntango ameme na ndako ye kosala ke ndako yango abandaki kovanda ezalaki mpe ndako ya mwasi ye kosala ke baye kosala matata mwasi na mobali baye kodivorce mwasi mobali akei azwi mwana wana alokota atiki epai ya mwasi wana mpe ntango abali mwasi wana siko alingi mpe adeplace azwi mwana wana atiki ye ndako ya bana na bana atiki ye mwana wana na bana na ye mwana na ye mwasi mpe azalaki na bana donc ndako wana ezalaki ya bana na bana mwana wana na kombo ya jeni alobi azoyebisa journaliste alobi ndako na biso ezalaki soki yaya wana azwi mbongo ya biloko akolia soki alingi apesa nga akopesa nga soki mpe alingi apesa nga te akopesa nga te parce que ye moko mpe azalaki riche te azalaki mpe na bana na ye donc ndako wana ezalaki keboki soki nalie lelo nakosala ata 4 jours naliaka te yango ayaki kotinda nga na banda kokangaka bamai na nga na chasse kotiaka yango na mutu kokende kotambola kokotaka na bandako kokende kosalaka bamisala nde na bandaki kosala ti tata oyo ayokeli nga mawa tata mwana aye kopesa nga telefone na bandi kotekateka bamai ya ti mokomosu nazwi mbongo ya unité nabengi moninga na nga na France moninga na nga France bien Jenny est-ce que vraiment c'est toi bien oui naza awa mama na biso ya kosundola nga na Congo mama na biso boye nazomona pasi na mboka moko boye mwana na kamwe mwana na pasi mama na bango alobi biso to yoka ke pare mama na bino atika yo na maboko ya tata na yo bona oh non c'est faux nga na tikala komona papa na ngata na zaki na âge 4 ans tina ndenge na koma na 9 ans na mona ki susu papa na ngai te na yebite so papa na zalaka na mokili mama na nga atika biso atika nga na mwana wana meki koyebisa camarade na ye wana na mama camarade na ye ayebisi bango vraiment vérité ndenge azo vivre na Congo mama wana akamwe parce que mama na ye ntango azongaki na France ayebisi batuke azongisaki Jenny na maboko ya tata na ye kutu na école mama wana amema penza ba document asalisaki na Congo ke azopesa papa wana officiel mwana na ye mama wana lobi non c'est pas grave ngala ko benga lisusu lobi ata na ba air oyo na kosala makasi na kozela numéro ya baso babandaki ko traiter dossier na yo na kopesa yo Jenny pe lobi abengi lisusu mama ya camarade na ye apesi numéro ya basista social babandaki ko
bazalaki na Jenny. Jenny abengi mwasi wana ya mundele, mwasi wana mundele akomi kokamwa alobi o makambu na eza louche, mama na wa ya penza na ba document salisa ba document penza na Congo ka pesa papa na yo officiel. Comment yo koki koloba ke ba bwaka yo na balabala. Mwasi assistant social amoni yango louche, mwasi assistant social azwi yango penza na poate, Jenny wana azawana azako kemba. Depuis maman wana tika na âge à 12 ans, lelo Jenny a commis na 17 ans, 5 ans yango depuis maman na yaki ne ko sundola ina nganda. Mutu abalabala mutu alokota Jenny aza ko souffrir ateka biloko nyoso toyo. Ateka ba mai, asala ba misala ya kiboyi mwana na âge à 12 ans, ti na âge à 17 ans, 5 ans wana mwana na moni souffrance, mwana na moni pasi. Mama wana akoma kotindela Jenny wana babandi tanga mama wana asala ba enquête ya bike Jenny wana zalaka na bibwa akoma kotindela ye batu ba enlever pona basala Jenny mabe pona baboma Jenny. Yango lelo mama Bijou d'Or tango nga na moni émission oyo 2 fois mobima na Facebook na lobi pourquoi pas na mekana nkobeta lisolo oyo kopesa nanu balandi na ngai mayele komekana nkosolo na balandi na nga bato basala makambo aboye pona nini basala makambo aboye bato bazala na idée ya kosala makambo aboye ba meka kosala makambo aboye te parce que bana baza ba partie na biso ya nzoto. Journaliste na yeko tuna Jenny alobi bongo yo oza koyebe loko nini oyo te o mama na wa benga na yo oza ko se reprocher na eloko te. Jenny alobi naza ko se reprocher na eloko te na sala mama na nga mabe te kaka boye mama na ngai yinaka ngai ti mama na ngai kozongisa nga na Congo. Bande konanga na si bolandi lisolo ya mama Bijou toye ko beta lisolo ya Jenny toye ko talisa ba mama o ba sala makambu ya boyeneti mama na biso aza na France na tanga kombo na ete parce que kombo na ye mwana wana bande ko tanga kombo ya mama na ye toye ko beta lisolo ya oyo pona efungola biso batu mususu o to lingi to sala makambu wana to sala yango te parce que mwana za parti ya nzoto mutu bato ba sala makambu bongo bo sala ba erreur osala makamba bongo sala makasi banda lisusu kosala démarche zongisa mwana na ona poto parce que mwana mama nde mutu abombaka ye mama nde mutu abombaka mwana na esalite ya mwana na oyo mutu kobomba yango po biso ba Bijou oso tokola na bandako ba mama na biso te meta mususu donc mama moko te kokai kolinga ta musu caractère onga nazaki na ngazaki caractère ya mabete me na bandai ko méfier na batu nazaki fimo na solisara batu te nazaki fimo beso na kangami na chambre na kosala ta 2 jours 3 jours na kitara na sete bino bozo lamba la bino bozo lia na bino soki banini nga nazo mena ngaka kokana mapa donc so na ko wuti classe likolo na wuti classe likolo na kola vie na nga bongo donc soki ezaki mama na ngata kokai kokoka makambo na bandai kosala te nzoke ezalaki eza caractère nanga parce que nazala mwana moko pa zana caractère wana soka kangami na chambre yo il faut benge na téléphone yaka kolia biloko ebeli mais tellement lokwa naza mama na ye nayebi ki eza caractère ya mwana nanga nakosala nini donc naza toujours derrière ye ndenge mama nanga azaki toujours derrière ngai donc c'était comme ça biso ba mama il faut tozaka derrière bana na biso na kotalisa bino biloko mibale oyo ekoki kosala ba mama mingi bazala na buzoba oyo ekoki kosala ki arefule mwana na ye ekoki kozata musu bandako ya Nzambe oyo tokotaka pasteur moko akangeli mwana na yo ndoki ozwi mwana na yo wana okangi ye wana orefule na Congo yo ke kotika mwana na yo na Congo ndoki balobi na ngai pare ezalaka malade esilaka ye pasteur oyo yakangi mwana na yo ndoki elobami na katikati ya likambo ya Jenny te parce que Jenny batuni ye balobi na ye oza ko se reprocher na nini alobi aza ko se reprocher na eloko te parce que soki ezaki likambo ya ndoki ngara lobaki mama wana kanganga ndoki atika likoloba yango te oyo eza siko conseil eza siko mama Bijou alinga talisa bino bandimi nanga boyeba eloko nini oyo etiaka bandeko na biso ya basi na baerreur eloko nini oyo etiaka bandeko na biso ya mibali parce que papa misusu pe basi babengana bana na bango basi bazongisa bana na bango na Congo na biloko oyo mama Bijou d'Or alingi atanga mibale pasteur na akoki koyebisa wana lobio bana ozalaka na bango na ndako bana baza bandoki ozwi bana na okangisi bango bisaka liyo wana ozongisi bango na Congo eza erreur parce que balobaka ndoki ezali maladi. Pourquoi pasteur wana olobaki bana o baza na kindoki to kanga bango to sisa bango kindoki pona ni pasteur wana koloba ngote pasteur wana lobi yango yo pe tellement lokolo ozali flou ozama yele te alozwi pasi oyo monaki bambongo oya pasi oya kobengisa batu na poto ndenge ezalaka pasi ozwi lisusu mbongo obandi kosala lisusu osangisi lisusu mbongo ozwi lisusu mwana wana le turuki na Afrika
passe mona ki ya ko bengisa ye luki lisusu mbongo ya pasi pona kozongisa ye lisusu na Congo tala erreur nzoka mama ndem to ko bomba mwana na ye ndoki esilaka li deuxième point musu ezalaka nini ta mususu mwana ndenge bana wana mwana wana lobi ya mona papa na yeka na âge 4 ans ndenge ezana ta mususu mama wana lokwa za na ye jeune mama azape mwasi kitoko ta mususu mama wana sa zwa mobali mususu ta mususu mobali wana ezo simba te na Jenny ta mususu mobali wana bimaki na Jenny ale yo wana tellement oza aveugle ozu mwana na yo ozongisi na Congo d'abord mwana na yo pona abima na mobali na yo mwana mto banda te. La plupart ils allaient bana te mwana ko yiko banda te vérifier et kozala kaka mobali na yo muto abandaki mwana so mobali na yo abandaki mwana mingi ezala soko lobi na kosala yobo soko lobi na kosala yobo la plupart ils allaient bongo comment yo ko kozwa mwana na yo soi-disant mwana na yo abimina mobali na yo boya nde mobali wana bengana nde mobali wana pembeni na yo parce que maman d'abord so vivre déjà na papa ya bana na te faut déjà mobali ngo yeba akina kaya boye mwasi na nga kopona bana na ye akotika ngai okozwa mwana na yo ko bengana ye nga na moni deux points wana ka mutitsaka batu na erreur yo tata o mwana ta musu mwasi na wazo kana tena mwasi oyo bana na yo bazo kana tata musu na mwasi oyo bala makamyo surtout ya mabe komi bana na yo tellement ozana ko susula to kangisi bana na yo biloka lozongisi bango na Congo mwana oyo Jenny oyo avenir na ye nzala maboko ya Nzambe ta mususu Denise na biso ye wana ta mususu mama Olive ye wana yo mama o bengani mwana na yo na raison moko mwana na yo alobi ayebite loko nini o etinda oyi na ye okangisi mwana na yo katisi ba bwatu butu pona kokatisa ye na Congo olio kende kotika ete na maboko ya membre ya famille moko tiki mwana na nganda. Il fallait que le kotika ete pa tata oya monaka ye ya atanga zaki na 4 ans soki tata na kufa yo moko muto yebi soki tata nga kufa oyebi ba famille ya papa ya bana wana il fallait que tika ete na epa ya ba famille ya tata na ye il fallait que tika ete ba famille epa ba famille na yo malgré bana na bakola na maboko ya mama na bino génial lobiki mama na bino asa kufa zongi sa mona na tela maboko ya mutu oyo yebiki un jour ko ba no tinda tambongo pona Jenny wana à vivre parce que za batumi ba kanisa ki nazo zongi sa mona ko neza punition quelle uzoba quelle punition ya ko kele ko zongi sa mona na Afrique ba punition mi balo mama bijou aloba ko ko sala yango te ko pimela mona biloka kolia na ko zongi sa mona na Afrique eza na sensité mona sa yaki na ana poto soko lingi ete tikele ba mindele ba bokola e omona kaya ta na nzela. Pourquoi que les gens qui sont moi ka passe on na mona ki na lukimbo on na bengi sabino ka passe na mona lesusu mbongo pona futi la bino tike na zongi sabino na Congo na ko sala yango te quel erreur ndeko oyo ozotalanga soko so sala makamba bongo mama bijou do azoloba ozongi sa mwana oyo bota ya makila na yo na Congo en tout cas sala makasi zongi sa mwana wana na poto pasi ya poto na pasi ya Afrique etikala jamais kokokana bana bazana Congo baza ko souffrir poto ezamboka ya bana bien o bana bana o bayokaka na dona biso ekokani te biso ba mikolo toza ko craquer poto eza ya bana tika mwana melaka na ye miliki awa tika mwana kendeke ba classe awa pesa mwana na o chance atanga na ye na poto batu mingi bazolinga ba ya koto yo bana mingi bazolinga ba ya koto yo ozu occasion bengisi mwana na o koto ale ozu ozongisi ye lisusu combien de personnes o basala ba démarche bana ba ya bazape na mbongo ebele bana bayaka te ozwi ngolu mwana nzamba dans la fungoli ba porte mwana aye pose mwana ozongisi quel que soit problème ndeko nanga oyo sala bongo en tout cas nzamba sepela na yo te parce que ezala kindoki balobi esilaka tozala bandoki mingi bayana bango poto na bakongo kuna bazaka bandoki bazala bandoki baya koto to kasulika bango te ndoki pare esilaka mobali soki mwasi ya mwana bimina mobali na yo ezaka faute ya mwana te parce que mwana jamais ko kanga tata wana na makasi soki mwana zoyo kana te na mwasi na yo ezaka faute ya mwana te bana bazala kana tort à 100% te parce que ngana lobi na ona bito bokola bana so bana bazaya yo ko supporter bango na ba mabena bango biso ba bijo tozala to soki na kangami na ndako na kangami na ndako ata bozo lamba na yo stiela bino maboko te na suko la bino basani ata bozo sala ni na okita te ta mususu kutu biloko bolambi komi bijoueur ko leno lia te na kosi na malade ya mutema mwana mukia bino na malade ya mutema popo sombela ngani nzanza miliki
bino bolie bo ngai fona limela na ngali pana koka bino bolali bo finali na chambre ngai fona za na chambre na nga moko donc mais maman na nga azalaki toujours na nga parce que c'était zaki caractère na ngai hein. Donc il faut tous avoir toujours si ma bana biso, il faut tous avoir toujours donc wana pona ko solola na bana na biso quel que soit problème il faut maman wa arranger na bana na yo bana batu mususu basala biso bongo mais mwana oyo boti vraiment ndeko nanga oyo sala yango zala mutu vanda raisonner bengisa mwana na yo mama ya Jenny soko koyoka ngo za na France na moni photo na yo mwasi kitoko basi kitoko bazala makambo kitoko soko koyoka ngai en tout cas sala makasi bengisa mwana na yo 5 ans mwana na azo souffrir soko lingai ko boma ifalo bwaka yata na mai wana ya idini tembo bande ko kata na bat na boîte wana oyebisi mutu wana azo poussa bino buto bwaka ekaka makambo esila ke otika mwana batanyo koma ke ko vivre na babibu akuna mwana uti na poto a vivre na babibu akuna azo sala ba 4 jours 5 jours mwana liaka te mwana komi ko teka mai na mutu mwana komi ko sala ba misala ya kiboyi mwana ya 12 ans. Journaliste o bande ko poser mwana o question bino surtout batu bo sololi na mwana wana bo sata na idée te bo mema mwana wana na ambassade ya France bo mema ya ta na ambassade ya France tam sukuna lokola zo solola na ba assistant social na musika solution zo mona na te akene na ambassade ya France a poser bango problème na ebite so mwana na zo ki ata séjour mais ata so ki séjour te akene na nkoloba parce que mwana ngazo tanga na be école o ya tangaki akende ko solola parce que mama wana sala ki ba papier lokuta akene ko solola nanu na batu na ambassade ya France tam sous solution ekozwama par rapport à botika kaya sala ba interview ninga zo sala ba interview ndenge mama na zo tindela ka ba bandi ba kende ba luka ba bomai bande konanga vraiment lisolo o epesi mama Bijou d'or pasi toyeba kobatela bana na biso mwana punition eza ya malamu te akotinda mwana na Congo eza punition ya mabe mama kotinda mwana na Congo te soit liza pona punition mama oso bengisi mwana quel que soit problème soki ozo koka kobokola mwana te tika mwana kenene na ba famille ba mindele baza gentil mundele soki alobi alingi mundele aza lokola mutu mwindo te mutu mwindo soki alobi alingi alobi awa alingi lobi apesi mkongo alingi te mais mundele soki alingi alingaka tika mwana kola na ye na famille tika mwana za na ye pa ya ba mindele soko zo koka charge te tango to botaka bana il faut to koka ba charge ya bana na biso tango so sali déjà pas ya kobengisa mwana zaki na Afrique il faut assumer nyonso et puis bana na mwana na yo na mama na mwana boyoka na te pourquoi soki mama mwana za ya komata na ba âge ya puberté mama omi kiti parce que c'est comme ça. Eza na bato ba bengisa bana ba famille obengisi mwana ya famille asali o bambala suka bongo oui c'est normal parce que za mwana na yote parce que za na mwana mususu pona ko accepter mama moko azo bokola eza na kapasi tango pe mwana sa asali bongo mwana yaki a obengisi mwana asali bongo eza na bana mususu ba mimba ba mama mususu ta ba justice et comme il y a kaya bongo osukoli na maboko bazui ba pese responsabilité pa ya mutu mususu abokola et problème eza nango te ka pasonga na monaki ya osala ta mususu likele mangala bengisa oye awa olingi da ngai te okay omeminga video après nga lisusu kana zo sumbongo na ngai ya pasi na zongiso na Congo na kosala ngo te tika ye a débrouiller vie na ye un jour ka nzambe oya mawa oyo akotalisa ye ke mabe oye asala parce que nzamba zala kaka moko nzamba za juste nzamba zala na partie prité nzambe un jour akosolola na mwana wana parce que ça na bana mususu balinga te mutwa atambwisa na la plupart ya bato babengisa bana bandeko mingi babalukela bango mais ekomatina niveau mama mwana na yo moko oyo boti parce que bato bazotuna Jenny wana balobi est-ce que vraiment za mama na yo. Donc c'est ça mama Jenny wana lobi ayebi mama mususu te mama na yeye wana tango mama wana kendeki na France atika ka bango na maboko ya mama donc atika bango na maboko ya koko na bango c'est-à-dire mama ya mama na biso oyo azala France oyo azongisi bana mwana na ye moko mama wana o azana France abotaka bana na ye mibale ya mwasi na mobile aye na France ye ko sala ke aye ko bengisa bana na ye nyoso tu mibale abengisi Jenny azaki na 9 ans Jenny a commis na 18 ans a refoulé Jenny yemo akikotika Jenny na Congo et puis na quel modèle na ba cascade ko katisa ba boitu butu nani ba 6 heures ti ba uti na Congo Brazzaville ti ba keina akiko bwaka ye na bar na nganda
na Congo na biso na Congo démocratie atiki na bon marché sundoli yo mama osali bongo ozrefoule mwana na yo osimbi nzela ozongi na yo pe na poto ovanda na yo po za à l'aise ovanda na yo en tout cas nayebi te ndeko na nga mwasi oza na France eloko nini etinda yo osala bongo po na nini yo moko oyebi mais eloko nyonso tu babongisaka likambo nyonso tu solution ezalaka ezala mwana wana aza na kindoki ezala mwana wana aza na nini solution ezalaki nango kaka na France solution ezalaki te ke il faut zongisa ye na Congo parce que quelque part azaka makila na yo donc oyo sala wana un jour ekozongela yo kaka nayebi te soki olala avema pongi olali pongi po ronfler parce que tikala na mwana moko ata mwana moko oyo tikala na ye ya mobali nayebi te soki atuna yo nini ozotambola na lokuta ozolobaki ozongisa mwana na maboko ya tata na ye ifale osala ata bongo soki tata ngo azalaka na bomoi okende kosimbisa ye mwana na ye na maboko olobi mwana ye yo ata ofungoli porte otindiki ye mwana ngo akoti okei na yo par rapport okende kotika ye na bar ifale oluka ata cousine moko tikela ye mwana wana lokola mama na yo akufa ifale osimbisa ye ata mutu ifale otika ye ata na famille ya papa na yo be na famille na yo par rapport na makambo oyo osala nyonso tu wana nga mama Bijou na kondanaka koki kozongisa mwana na Afrique te quel que soit problème ba mama oyo bozongisa bana na bino na Afrique bozwa mayele bengisa bana na bino baza kosouffrir vie ya poto na vie ya Congo ekokani te donc ezala bato mosusu ezala obengisi mwana ozongisi mwana na poto ozolandela quand même évolution na ye ozolandela quand même suivi na ye ozotindela ye mbongo ya classe mwana oyo na kombo ya Jenny azolela abisa fait 5 ans atangaka te ozolandela quand même évolution na ye malgré mama Bijou alobi nyonso tu wana eza nango mabe mais ozolandela ta évolution na ye ozotindela ta mbongo ya biloko ya kolia mingi basala bongo nayebi ser moko asala bongo mwana avandi 2 après azongisi susu mwana abi mpo na ye ezalaki punition mais mwana wana abima wana bato apusu mwana wana asalaka n'importe quoi mwana wana asalaka n'importe quoi ye moko kuta koma koregrete pourquoi asalaka bongo parce que kotinda mwana na ona buzoba mwana na okende kosala n'importe quoi mwana no pe ko kozwa malade akufi quel kanda ya ozongisa mwana na Congo quel kanda quel problème ata mwana ngaza na ndoki bosambela ye na poto ndoki esila ba mama o bosala bongo bozonga batu bozongisa bana bino na poto ba mama o bozana idée akosala bongo mama Bijou alobi eza solution te ya otindika mwana na poto na Afrique benga soko za na besoin ya mwana ngo te balobi nzoko alembaka minu na ete koma yo mama ozolemba mwana na yo soki yo mama ozokoka mwana wana te pesa ye bamindele tinda ye na bamindele toza na mboka mo toza na donc toza na kokolo bake toza na ba facilité tout soki asa kola tika ya kende kozwa ndako na ye soki aza nanu mwana moke tika ye na maboko bamindele par rapport ozwa kanda ovanda wena vandi ye wandi kokangisa susu mbongo ozongisa mwana na Congo non oyo basala oyo babebisa o mwana ndeko abebiselaka baninga mosusu bachance parce que na osala yango lisusu te o ndeko moko boye obebiselaka bandeko mosusu bachance parce que moto oyo basalaka ye cour osalanga cour ya liboso ya mibale ya misato ya mine navandaka nazalaka zoba te obebiselaka bato mosusu bachance mais na ndimi te ozalaki na bana 4 obengisi ta mosusu de wana babebisi mpo oboyi kobengisa de wana mpo na de wana bayaki babebisi je crois pas parce que mwana nyonso to azala bana nyonso to bazala ndenge moko te mibala na bakoki koya babebisi bamisusu wana baye bazala ndenge moko te na bao babebisaki et puis ata babebisi yo mama kobengisaka bawana mosusu parce que bao batikali bazaka makila na yo tozala mayele mutu moko takosaka yo zongisa mwana naza mwana mabaza ya impoli zongisa ye na Congo bakosa bino te parce que bana na Congo baza kokende kobeba lisusu mwana na Congo akoma nde shege osimbi mutu mwana na Congo akende kozwa zemi ya mutu ifale pa kutu azwa mwana na Congo soka azaki na ndoki ta okende penza kozwa sko ndoki ya kozwa ou bien soko okoka koboko bengisi koboko na bana te tika bao bavanda na Congo tindela bango mbongo par rapport au so pusi mwana pembeni na yo après ote loka bokomi pembeni na bokomi kaka nazozongisa bino na Congo n'importe quoi na lingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV mama Bijou na besi lisolo po esalinga pasi mingi na yoki mabe mama oza na France osali mabe osololi kitoko te mwana na kombo ya Jenny aza kolela
Jenny obengisaki na âge ya 9 ans, orifule lisusu na Congo na âge ya 12 ans. Jenny lelo akomi na 17 ans, azo souffrir, azali na bibwa, azomona pasi, azoteka mai na français na ye na monoko. Bandeko yo surtout bozotala nga o boyebi lisolo oyo, soki boza pembe na Jenny bomema ye na ambassade akende kosolola na bato kuna, peut-être Congo ozala na chance par rapport bobenga basisa social na ye na musika, effet moko ya malamu ezozala te. Donc ngala ya kaka kopesa conseil kala mingi te nazobeta ya lisolo ya ndeko na biso moko ya mwasi, ndeko na biso moko ya mobali abomi mwasi na ya bombi na ndako 5 jours solo ebimi. Donc nakobeta ya bino lisolo mpona kolakisa bino kaka nde mokili ekomi mabe. Donc il faut tomilengela, il faut tomibatela parce que mokili vraiment ekomi malamu te. Toyeba ndeni toza kotambola. Mama Bijou d'Or azalaka wana kaka mpona bino, oza na lisolo na yo oyo kopesa kaka conseil, contacte nga na numéro na nga, pesa nga lisolo na beta po epesa baninga mosusu conseil. Lisolo oyo Mama Bijou nga moko namoni yango na ba Facebook na lobi non, il faut na beta yango parce que eza likambo moko esalamaka mingi. Eza na berere bandeko mingi bazalaka nango ya kokanisaka soki mwana asali mabe nazongisi na Congo. Vraiment eza erreur moko munene, eza erreur moko grave. Kopesa mwana punition wana te, kopesa mwana punition opimela ye biloko ya kolia te, ba punition eza ebele. Pesa ya ta punition na sombelo elamba te parce que azala na bilamba mosusu olata na ye. Pesa ya ta punition portable wana ebimi na osombela te. Pesa ya ta punition tache gel de donc mbongo argent de poche ozwa te parce que so olingo kende classe okota na frigo ozwi mapa ozwi jus nyonso me mbongo na opeso te. Pesa ya ta ba punition ya bongo mais kopesa ye te ki kolia te 3 jours non. Kopesa ye punition te ki il faut nazongiso na Congo non. Eza nango solution ya malamu te, eza solution ya mabe. Bato bosi bosala yango bomeka ko réparer kozongisa bana na bino na poto. Bato pe bozana idée ya kosala bolongola yango na mutu. Papa oyo ozolingo sala parce que bana na bazoyoka ntela mwasi ozwa wana. Donc bana bazala ya bana ya sikana bana ya kalate soko boti mwana ya bébé aza ya bébé oya yaya pa aza ye. Donc oya bébé jamais akoki ko remplacer ya ba mikolo non. Donc moi ça si koko zoyer affection kutu makasi koleka moi si na ozaki na yakala isala marana ndenge mo pe mobalo koko zozu mobali moko boy. Donc olinge makasi koleka kutu mobalo ozala na yo komo loba o ngala kanze na kufa ka pona wana nzoka nazwi na nga mususu mais mwana te bana ta ozala bango 10 mutu ya mutaza na rôle na ye. Donc c'est ça Mama Bijou loboke ni na congé na Congo. Toza la maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 benganga zwa place na yo sala ba réservation parce que ba place na biso toujours ezozala ya occupé. Sala réservation na yo ya place na yo ya maison de passage ko kende te na otsa ba publicité na biso na suka ndeko oza ya besoin pe basalela ka ba publicité. Mama Bijou azana na po na bino. Toza la voiture na biso ya location benganga sala réservation ya voiture na yo soko lingi ba ya kozwa na aéroport to ya kozwa yo. Toza na boutique na biso eza na Irebu A37 na matonge kala mingi te ba blouse o na lati nazo tinda yango kuna. Donc ba blouse na biso yango yo ba blouse eza na ba robe nango o eza blouse ya robe nango pe ezali. Donc o nga la lati eza S, toza na S, toza na M, toza na L. Ba robe yango yo na boutique na biso na Irebu A37. Donc benga sala commande na yo ya ba robe oyo. Ba robe yango yango yo o eza robe eza pe na blouse. Donc ba robe yango yo o eza robe blouse nango yango yo sala commande na yo parce que soki bilamba o eye na ekokoma na asir na juin juillet soki ekomi mbala moko ozwa ilamba na yo blouse yango yo eza ba blouse moko simple kokola tango na pantalon tissu kokola tango na pantalon jean ba robe nango pe yango na bomoni eza nango na bon prix. Boutique na biso na Irebu A37 na matonge toteka biloko en ligne comme peut soko ozwi adresse okei au sonner parce que toza na sonnette na porte au sonner batuni ozoluka nini obite na ye ko visiter boutique okoti na boutique toteka bilamba toteka ba chaussures toteka ba sac toteka biloko kolia toteka biloko ya toza na parfumerie toteka ba whisky. Donc toteka biloko ebele visiter boutique na biso na Irebu A37 ozwa biloko kaka original biso toteka biloko mingi o euti Allemagne.
donc eza vraiment biloko ya Turquie eza mingi te biloko la plupart kuna eza biloko kaka ya Deutschland donc eza biloko ya original donc mama bijou na ose l'appel na yo benganga mpona maison de passage na biso mbote na bamosi nyonso esika bozali sans oublier d'Eric Mosi sans oublier des Mosi namona ba commentaire na YouTube des Mosi mobile Rita Mosi quoi na Suisse sans oublier donc ba copine nga yo surtout na pesi bino mbote esika bozali mama bijou na lobi na comptara bino na motema na pesi merci na Masamba Sanari na colonne na ba soutien na yo na pesi merci na Juju na Aren quoi moi si ya ndeko na ngai ya mwasi na kombo ya Blandine merci beaucoup na ba soutien na bino na pesi merci na mama Claudine na Orem na ba soutien na yo na pesi merci na Fatou Boka na colonne na ba soutien na yo na pesi merci beaucoup na mama Louise mwasi ya papa Ndoya na colonne na ba soutien na bino na mona ba commentaire na bino na ba vidéo na nga bo s'abonner bo fina penza croche la notification so mama bijou do azana retard à kotinda bino bosi botali ya on a senga bo s'abonner bo fina croche la notification pa biloko te comme la bino na facilité nyonso merci beaucoup lisusu na nani na bosani quoi merci beaucoup na Fatou Boka na colonne merci beaucoup na Fatou moi c'est papa Jean-Marie na Belgique merci beaucoup na maman Jolie na Belgique merci beaucoup na bijou la Blanche na Congo merci beaucoup na Magui Luzizi là na Belgique merci na batunyo surtout bo s'abonner na Bidor TV sans oublier Sandra Lina Dalida Noguera merci beaucoup na ma petite sœur merci beaucoup na Matimo Sikwa balobi ya ma famille merci na bino surtout bolinga mama bijou na linga bino mingi na lela bino bozala toujours na Bidor TV bozala jamais desi olingo ke de Congo ok de sika mususu te ba kene ko yiba yo mbongo ba flat mususu lala okoti donc yo ok batu ba koti na sima ba yibi yo biloko ya biso eloko aboye koko sala mate parce que sécurité eza assurée mama bijou do alobi sécurité eza assurée donc maison de passage quoi na matonge benganga kende sala séjour na ozala jamais de sina linga bino mingi sabino mobulu en tout cas kala mingi te bozo so susu lisolo mo pesa susu biso mayele donc tozala toujours na Bidor TV parce que awande masolo ya solo donc to beta penza masolo penza ya réalité net o eza réalité mwana ona kombo ya Jenny azolela na Congo donc ndeko oyo yebi mama na ye soki mama na ye atali video te tindela ye yango azongisa mwana na ye eloko nini ba reparaka te eloko nini mwana na sala ya mabe oyo ye akoki kolimbisa mwana na te oyo akoki kofuta mwana na oyo afuti eloko nini mama moboti ce tozo donc soki tozo koka ko boko la bana na biso te donc nani akoki ko boko ela yo mwana na yo ba mama na biso ba mona passe na biso pourquoi pas biso peto mona passe na bana na biso bana nyonso to ba koza la caractère ndenge moko te mwana malamu zala na ye mwana pe ya mabe zala na ye kaka mwana zoba zala na ye mwana mayele zala na ye mutu nyonso to mwana so to zali important na kati ya société balobi Olive mama na bango ye barate ki mwana na zobota zala Olive Lembe ayebaka te ke mwana nazobota ozala mwasi ya président de la république donc surprise ya nzambe tozala na bana na biso malamu parce que mama moboti ye nde moto abombaka bana lokola bana soso kwa bomba bana na yo bazala bango surtout ini bazala bango surtout sika moko donc ya malamu bakozala wana ya mabe pe azalaka te parce que nyonso tuka makambo donc nalingi bino mingi tokutani à la prochaine bisous bye. Obisonyo sona bilore boutique Tokota na bisoto lata Voyant simba mbogar tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwane Balobi tokota lelo obisonyo sona bilore boutique Tokota na bisoto lata Voyant simba mbogar tala Ayezali na ndenge na yo mwane ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2
chambre wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, moto lingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.